qui émission normalement ce que vous avez invité il faut vraiment oyeba ye malamu nino ko tuna ye ngala mwana ma France aba yamba Johnny Hallyday batune makama Michel Sardou on a na CP na moni pena ba sportif cette fois-ci bandula so ba uti ba Grèce ba Turquie ba Maroc ba uti ba Afrique du Sud ba Angola papa ba s'intégrer mais tu vas vite fait yoko kota bolo pour la misete ah bon on mando saka na taba question tu na plateau miginyema non et puis mutako légitimer libala ya fali pour panana na question pesa faire était bon faire ne préfecture soka lo andimi ne bango babala ni bazabi moko ya makasi parce que raconte moko ya grand artiste le roi Félix Oazé quoi na Kofi Olomide yo chura moma na katikata na teke sportif teke congolais o pesa ideni babete biso mo single papa ekoleka no baba ngala lingaka soki rencontre salami ndenge na feza la sincère ezala bavanda wana baloba ngo bongo e bandozala habitude malamu bongo ayebi mama bana ne oyo mususu siko oyo mususu akozala pa yebi ye mususu basolaka te siko pona ko les été pona ko boma lisute parce que bon faire aza muto ko loba ya convaincre eza faire eza fali tout à besoin ya bango bazala besoin ko pesa eloko te bango basi ba yebi musala basala je remercie beaucoup ba sportif ebele ba ya awa leona poto o komone sous na sima musicien te mais nous sommes des amis ba musicien presque tout parce que eloko e rebondir eza pona ni atuna ki ye moi si ya fali siko ya lobike na yebi ete e choquer batebele. C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir de notre devoir. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu sur votre émission sur la vérité, émission autour de la vérité en face comme d'habitude. Merci na batutu balanda biso, merci na batu apesi biso opportunité pe grâce ya olanda biso na mokolo lelo. L'autre on a réel plaisir yamba churambo encore une fois de plus, mais c'est la première fois to yamba na plateau na biso fauteuil jaune to yamba na ancien plateau na biso l'autre juillet to me ko soigner makambo ebele etali mboko na biso makambo ebele etali musique. Pourquoi pas makambo etali sport aux domaine na to me ko décortiquer na maître Churamboma. Merci na soutien na bino ya ba partage, merci na ba commentaire, merci na ba conseil, merci na nombre d'appels et ça ezamoko ya ba force ezamoko ya ba soutien au soutenir jeune frère na bino ndeko na bino tonton na bino Migenyema. Bonjour Churamboma. Ouais, bonjour Migenyema. Bonne santé. Non, je me pense toujours à merveille hein. Le rôle ba ena. Ouais, le rôle est na zongide toza. Toza toujours. To yambi to na plaisir yamba to sur la makambe belé parce que yo lolo ne bisaka yo za mo lobeli ya peuple ya petit peuple surtout on défendra petit peuple bien to ngai to yamba na mkwale parce que makambo zo ke belé na monde na biso na mboka na biso na musique na politique pourquoi pas na sport makambo zo ke belé boni côté na côté makambo ta sport on a toujours concentré parce que l'autre fois to yamba ko la kaka biso oui bunda combat mon États-Unis si je me trompe pas combat au beaucoup de niveau. Ouais, bon, merci d'abord mingi na ba Congolais nyoso bazolanda ngai de partout dans le monde entier na yebi que émission ezaka suivi. Merci mingi na Oma de 5 place bazolanda ngai Carmel et Carmelia, Chrissy Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisia na Paris Peuple Signe. Merci mingi na Lino Sponzemo, merci mingi na ndeko na ngai Denis Marcos na Hollande, BBC Fungula na Louvière, Fifi Kitenge Maman Ephraim. Merci mingi na bandeko so balandinga. Moi je crois que na sport naza toujours dans les valeurs, nazo continuer, nazo saluer coach José Ngufulu. Merci mingi pona ba ndenge toujours manga mezo continuer sport nazo continuer toujours. Nazaki na ndengo loba nazaki na combat normalement fa na bunana ngando. Muto abundi na garçon na biso ya français. Mais après on nga naza la challenger, il y a déjà champion à titre. Muni po bandi po au moins bangi saka trop. Muto so déjà champion à titre. Ce qui mutalobi a kobunane ba tidjaka mutu wana bien parce que baza on a besoin de conserver champion beaucoup bimisele mutu ba compliqué à BBC makamnyo surtout
monde ezala yango esengaka bazwa temps baye collaborer et kosalaki azalaki na deux combats avant wana ntango abundi mpe na jeune wana azwi problème na genou azalaki na mwa repos na ye te so asa répondre mais biso makambo eza toujours en cours bamasi États-Unis ya Canada toza toujours ya kopréparer mais ntango wanosaka biso ke oza na combat na champion na bi ke bacongolais bakamwa bayami ke mais comment Tchura Mbouma s'entraînera ta bundaka ta obunda na champion mais ko expliquer bacongolais bacomprendre te ils sont na champion parce que le champion tous les jours à la mouvement mais yo tous les jours dans la émission non tous les jours non tous les émission tous les jours tozaka na entraînement et de toutes les façons toza domaine mon côté yo za na émission ngana na ntango ngana ke na entraînement yo za la raté donc lingolo ba entraînement tous les jours et loko moko ezalaki na nga fallait na baki so sol parmi ba discipline nga na sala 12 au sol fallait sala au sol pour na monaki ndenge zo kendele na makolo déjà na likolo déjà naza déjà bien makasi ya koleka na makolo kuki koloba te parce que kutu mukila ngando epanza libongo donc naza sire nango parce que esengaki makambo sol parce que eza bitumba ya kosakana ya blague te batu fu bakamwa batu congolais akamwaka kaka kokamwaka no te congolais fa kamwa mpo na congolais eza extraordinaire donc mpo na ye mutu fa bundane fa azala français mutu fa bundane fa azala par exemple belge mais soki okomi na congolais mo pourquoi congolais nalobaki bien te ke nazokende obundama moko nalobaki je prends le temps de l'entraînement. Donc je m'entraîne d'abord parce que nayebi on est dans niveau à championnat du monde. Et ça niveau na biso de ba congolais la biso pas pambaté et ça niveau à championnat du monde. Et puis muto totala mana mokili. Donc soko lobi oya ko kota na domaine on il faut bongama. Na za la escalier na yete marche pied na yete. Ma comprendre ka kutani pe na ndeko mobali, akutani pe na congolais moko boya bimi. Mais na lobi est-ce que batango batuni yo question wana. Toza pe na ba poids lourd congolais po ani ba kenda ko signer bitumba te. Bano ba bunda ne bazalit batu wana. Oyo lobi bakenda entraînement on a pas dit basi ba lobi ba s'autoprogrammer te babunda naye bazo banga bayebi ke kuna bakotia likolo te bazozela mukolo mutu mo bakomeka bango baye kolanda siko mutu nde bamesala komatala mikongo ya bato mais Tchura Mbouma poignyo okenda mpona sportif na États-Unis aussi longtemps na France ape ndenge totala kona ba réseau zolo bebele zolo ba trop zolo ba makampe sur moka bato musu ba mona ngo zolo ba trop bato musu mona zolo ba malamu bato musu mona zolo ba bien musu mona zolo ba mabe beaucoup plus tozo mono trop na ba émission on est tout na domaine autre yebilo tech sportif na terrain mais pourquoi on doit singa combat na muto na États-Unis musika bon aussi longtemps na France ah tu rappelles ba boxeur amini ba poids lourd yo encore ba peut-être on a pesi ba congolais rendez-vous boyo soutenir nga na posa na beta champion na France comme on était tout boy non on est à boxe c'était moi d'abord c'est IFC IFC ça combat cage il faut na ba discipline belé boxe c'était judo te karaté pourquoi c'est mais pourquoi parce que en France parce que IFC mais na niveau ya ndenge États-Unis te pe na niveau ya kateku bianza ngana ko bunda combat ya ofele lisusu te ceux qui vont zelanga na bunda combat 1000 2000 3000 dollars jamais je le ferai j'ai déjà fait dans le passé là ce na bundi combat fait combat on a d'autres na venir na otala na ndenge na kozaila c'est pour cela je vais m'engager na ko fona te na fa ndeba biso ka ofandi te donc ceux qui na d'autres pour nebike avec one eza lokola mutu moko za projecteur donc ce ko bundi na si au moni François bundi na mbala moko monde entier reconnaître eza lokola na minto bundi na Tyson donc mukili fait yebayo c'est ça siko nde to mona kona ba émission ebele par jour to mona kona ba émission ozoleka na ba live osala ba émission ozolo pona boye pona lobo mukoni biso ba congolais to yo talo zo bunda non à bientôt mais nazolo ba émission nazolo ba izali po yozo comprendre te bato bazana ndako bazola ndangano ba maele ba ebike na minute to za na champion du monde moko mo na Vitali Klitschko maire ya Kiev na mboko na Ukraine asa champion du monde ma préférence à la ring te a préféré kendo akende ko bundela mboka ne toza na champion du monde mo na bosani kombo na ye ukrainien lisusu aza écoute na camp d'entraînement pour bunda championnat du monde à Kati alobi le pays est plus préférable que le ring parce que yo ke bundela mboka no ozo comprendre philosophie na nazo solo na yo nazo solo parce que yo bundela mboka na TV o bundela mboka TV ba journaliste nyo surtout pe na Ukraine ba journaliste na Ukraine ba longwe pe na aba keti Ukraine yo va na kisazo kete te nga bundela mboka te ayo za no ka to va na nga na congolais simple mokolo bongi na ngoka to goza même invité oui mais adobino va na bino no ba to ba bongisa yo ba camarade journaliste mususu bazo bunda netina na iba komona bango te na za bango te donc ngai onyo so apu ado yo to onyo zo salama zabe mutalinga ibo ado siko ndenge zabo yo zela mboke bonga après yo zela yo zela mboke bonga après sima yo ye ko sala do ndenge ezali bon je suis obligé fona zo na ke sala mboke bonga bon siko ndenge nini yo zo ko tinda ba yo za na obligation te siko to tinda ba ngama yambi s'il vous plaît siko na tout ba
so bato mi tuna na ndako yo ça l'obligation de mon obligation tuna mais nga na signé kondima yango j'accepte na est kuna ke bunda. Bon, normalement, on commence d'abord par s'organiser. Général de Gaulle a bandé en France. A bandé Libanda Mboka. Après, il a libéré France. Donc, on commence d'abord à s'organiser dehors et puis revenir au pays. Et ça fait combien de temps? Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et c'est normal, général de Gaulle a ça plus que Bisso. Même au moment où ça commence, il faut besoin de temps, il y a préparation. Je comprends parce que on est à Bino, vous avez un délire moussoussou, vous avez un délire moussoussou, vous avez la makambo yo kansala mutio ko bongando ki tapo ke sala. Mais nous comme on est focalisé au pays, to yebi o ezoleka. Nazota la ba mboka lokola ba ikre na s'inspira kana bango. Nazota la na moni ba journaliste na bango. Na moni ba musicien na bango, ba tiki ba mboka na bango, ba yeko beta concert. Mais baye ko sala ba cocktail molotov baye ko sala ba bombe artisanale na mboka na bango tala souci baza nango bon loko la souci est différent pose des questions ngala zali nazo bonga manaring mais nazo bonga po na mboka na moi je crois que le Congo est plus grand que tout ce qui Congo est na kimia to kozande to zabote de toutes les façons bato baza na kin yo uti bon bato baza na kisaba yiki ba metro baza na kisasa ba se retrouver ko ko legate de lingolo il faut to bongisa makambo alors pour na ko bongisa makambo photo banda libanda ba banda na katite. On commence d'abord par dehors, après vous revenez au pays. Et banda bongo, n'enge salami na Mali, n'enge salami na pays nyo souma msozo courante. So c'est documenté au monde keza bongo. To zelape tournant. OK, à bientôt. To zelape tournant bientôt. Tu vas moi tu na casquette musique parce que vous allez le Congolo, puis vous êtes parmi les sportifs ou ba miseka moko na batumbu pe comme na ba dédicace, ba boka boko na ba disque na bango parce que na réalité tout le monde to na ba vidéo souvenir noté ba combat minene au tombeau la drapeau na ceinture neti ndeko na biso aigle souffler nga kombo na o bato za passeport rouge ilunga makabu impression déjà pour na yenda sur passeport rouge non impression na ezali na sepeli trop parce que na lobaka nkutu na ba émission mususu ya bato mususu j'ai parlé ça na sepela ki mingi azwa pe passeport wana biso za bato oyo soki muta avancer faut obetele maboko soki muta poussa il faut betele maboko asa parmi ba congolais oyo lelo baza ba porte étendard ya drapeau na biso na masolo ya boxe ya poids léger lourd léger baza belé mais ya excellé baza donc catégorie c'est belé mais na lourd léger ya excellé pour biso za likolo na ye mais yé na poids na ye en tout cas a excellé yango a mérité on a obi elo de sepeli singa pour na mona kita on ko fait le mirage zo yango komaki na ambassadeur son excellence na moni gimsa zo kezaki donc batutu bado et comment on dirait eloko moko ya grave na eko mona eko koma kutu bandal temps na moni Jean-Claude Van Damme yango mais leo lokola ilunga makaba zui na sepeli je m'en réjouis na yebi ke tango bando vandisa ba ambassadeur nyoso tout ba ministère ba kozala au moins pour une fois banda Congo ezala Congo un sportif congolais pe aye ko vanda oyo azana manga mwana et ça biso bien sur mboma ozala contact na ilunga makaba ouais azana flux oui auto tindela kutu a remercier nga ndenge na sala émission moko bona lobaki fuba pesa e tango ba pesi eloko liboso sala ga remercier nga azola nga na Afrique du Sud je le sali champion siko tango bosola kana e bosala ba échange de paroles et ça rabino ni en tant que sportif ni oyo bungisa tango kutana parce que yaza les seuls sportifs au monde aura plusieurs fois na mokonzi mboka na biso mais change ni oya sala na fachi pour na sport na biso pour na sport na bino non mais pour mes alliés que ata lobby ba oyoka été mboka ezaka na dérive totalitaire na makambo nyoso tout na domaine nyoso tout yé moko d'abord alinga yo bunda komba mon États-Unis coach na tikalaki coach atikalaki po babo azwaki visa te déjà c'est un problème auto le la mbongo abundaki nango komba bundaki na kisasa wana azwaki pété. Donc il a déjà des problèmes. Na se revenir sika moko lobi makamba ba image. Ngai ilunga makabu ayeko yemoko lobaka na bandi succès na 2007. Nga na sina longo kisasa. Parce que nga na bandango banda ba 90 quelque. Déjà 3 fois champion du Congo na ya na kana ngandeko zolo bawana. Donc tant nga na osala succès, tout le monde va zaki. Vous allez champion du Congo ni Afrique ni non, Afrique na bima na Angola. Nazaki na Angola champion comme Angola comme Congolais. Comme Angolais. Biso de la France. Oui. Vous allez soit Angolais la vie non. Oui, mais biso ntango na komi na Angola. Na moni que boxe et yambingai et pesinga chance na bimi 2 fois champion d'Angola, 2 fois champion de Luanda. Na ke na nini les Soto na Liban d'Afrique d'ici. Na ke championnat d'Afrique na bimi champion d'Afrique. Il y a zone 6. Obligé de dans zone 4. Mais zone 6 ici ko ba Swaziland, ba Lesotho, ba Mboka Ebele, champion d'Afrique aux hommes et puis naza les seuls boxeurs oya poids lourd, bon les seuls et l'ingolo ba oyo ba na catégorie na ngai à part ma sananga mboyi pasteur aza na Canada. Il y a zone 4 ya bataki sasa. Mais na ngai ndo molo ba tchaka makele wana na zone 6 na koza na ngai na fe na moko Jacob Chibi Chabwa
na Jet Li champion moko na Bruxelles bon bango za na catégorie différent okosunga biso avant ko na musique tshura moma sincèrement za mtima pembe nde to yambi bo wana sur la vérité ndoko vanda pena bona na bi na France na Belgique tout te parce que Belgique banana ba mettre bele balinga ba singa ngap moko de senga funa yamba singo kumba na émission na komone kiminga mais na France on a congolais moto ko ba pene okutaka biso komone soit 3 congolais soit 2 que mige ba de mi bani quelque chose de telemi boye to beta na pena ta des congolais bon en France na discipline nini te na bagarre ka bino mbadi to tshela boxe te to tshela nini te donc au moins bagarre pena o banga to bito ko banga te azate donc yo o beta ba sport azate o tuninga question o lobi soki na telemi boy na zotala na ba discipline nyo sunga na sali d'abord na sport ko telema te lobi ka bando bunda boy d'abord on eza d'abord irrégularité de eza makamanzela ekotikala kozala ndenge ozokalisa te mais soki na koloba ke oza na moto ozotala non mais soki na lobi ke bato bazoya c'est bon mais ya komona boye vraiment na emiyebi yango na koloba boye donc yo nde eza na bacongolais nyonso basportif na France ena moko to tema devant akoyisa mais ototuna nga te siko akokoyisanga nde nini na ndenge nini na discipline nini tozalaka na espoir na discipline nini ke konzo ezaka mais oza na ta mokolo koya kotala na evaluation nasi okobanda tuna nga subaka tuna Michel Kombe Michel Kombe azwa ntango ya na salle akanga monoko andima te amona makambo na osala na salle abi c'est pas possible c'est pas les mêmes personnes au fait toi na problème moko nga nalinga kovivre lokola te dirinaire je peux être fort mais nalinga kodéranger bato na makasi na nga te nalingaka peut-être doit comprendre que na amuta makasi na s'imposer na makasi j'aime mettre tout le monde à l'aise calme respecter baene baleki bayaya c'est ça logique na ngai mais baza makasi musu baza pe na France awa bazali ba domaine ezebele tshura moma wenge esangani ba pasteur bakabwani wana otokuta na réseaux sociaux amoni bachi ba photo ya wenge basangani Mike Alamba na Mozimbi bakabwani etake congolais tango ozomona réalité na tokomoko na fin du monde to eza nango no fait au vivant non na ngana zonga mukene loko moko lobi makambo ya ba nini soko on a sina répondre kuna même champion d'Afrique awa pe na zaki champion na Normandie soko betika na internet to tuna ngabeta ka tshura mboma omona na tango na zo bunda wana bato tu yo yebi bavandi ba otala nga bato nyonso tu na bina discipline nyonso na ba commune nyonso la plupart ba mettre to na bango génération moko tango na obunda na Grand Hôtel $50 yo somona yo bando yeba mabitumo somona $50 doit rentrer bitumo na Grand Hôtel bato beta kuna ba profit $50 mais moi j'ai fait ça et ça na internet wana ba pasteur ba kabwani wenge sangani grâce à Amadou Djabi to pesi mbuta senet pour moi biso rendez-vous le 30 juin na kata stade de Martyr na vidéo soko za la paix parce que grâce à musicien pe belé à wenge nde kombono pe mata tango mona photo na wenge sangani ba pasteur bazo kaboni sala ki onde ni tshura ba pasteur to bata wenge esangani ba pasteur bakabwani non wenge basangani pona jabirité ba wenge basangani za ma gouvernement il faut to za conseiller dit sola ina punga za na producteur alobeza eza idée na ye mbongo na ye ya sala ni gouvernement ni mais abano produire wenge banda wenge zaka ensemble te oyebi bisu te vakamona te na lobi boy na zolo bawa makambo moni sala mawana eza makambo gouvernement prévane bato bazolanda nga ba omona ke ce monsieur il est incapable ya kopesa bato na zolo bano bato nyosu basangani wana aza incapable ko satisfaire bango si ce n'est que le gouvernement mbongo ko a foutre bon le loi neto sur bana ki ça ba onu so za en Europe ba onu so za en Europe bana ki ça c'est tout soit siko baza loger na hôtel ya bien luxe ba bien bango avion aller et tout baza nango à s'occuper na bango conseil ça déjà oui na jiba oza capable de ça bonde ba auto Christian Tshisekedi auto misa 500,000 tchurambo milanda mutu oyo azolo bana oyo ko kamaka makamba mbongo te preuve papa bongo mbonga sa jela talanga na face mbonga 100 jours oza na preuve place ekenda ba yebisa biso fo l'intellectuel ozo mbonga ngo mais ndeni makamba uye zela otuninga question na ligi bato bazolanda ba fixer oyoka procès 100 jours mbongo ekenda wana ba million est-ce que omona ndenge ekenda filmé ba pesa traçabilité nango mbongo ebima ou pas oyoka mbongo ti légitimité olanda ka traçabilité nango ebima mbongo ya o balinge basala nini géo francophonie mbongo balia omona ndenge ekenda okama watina makamba mbongo na lobi na yo Patrick Tshisekedi a payé $500,000. Weranson 200,000. JB Pia na papa chéri 200. Ça Amadou. Yango moni ba panzeli makambo nyo soto. Omo makambo to zolo boy. Preuve. Alobi na yo makambo. Soko zolo makambo. Ozola ofaire na ba kima na ba preuve.
Amadou Djabi au producteur c'est autour de la question de lobby bref au lobby yo lobby ngapela lo mokia pour loba Amadou abando produit wenge depuis histoire wenge na début tout la ba interview nga sala micro balader na côté ba ve muso ba 70 ans Amadou ana lo produit wenge dès les débuts zara wenge chibina wa produit ça ba même wa Afrique le lot c'est normal aza producteur aza master ba président et belé Afrique sauf à Fachi si côté mais comment comme gaga ce qui te lobby makamba traçabilité au côté parce que Sarkozy tout grand président Kadhafi a pesa mbongo wanga na mbongo bazwa Olanda la télévision soit après nazo peso ba preuve oya mayele yo nzongela kaka na buso bana bino ba militaire na lobby boy Kadhafi président français ba pesa mbongo wana ya Kadhafi ya wenge na te ya Kadhafi siko ozana preuve ezate mbongo ile ça to imaginer na pesi bon nazo ngasko na kisasa ozana mbongo 100 jours oyo Jamal aliaki na nazwa to soit wenge omoni sikoyo nalingaka ntango bato azolanda bino ntango opose nga bakestion fo ozaka notaire so nasi na yebi so likambo ndenge wana mpo nayebisa yo ke mbongo nazoloba no makambo oyo eza serie lelo te lobi te okomona mama nyonso ekobima parce que mbongo wana nyonso ndenge eza ebimi wana bapesi kaka bato na misato 500 nazoloba to nazoloba ozalaki oui bato na biso bazali na kati omoni sikoyo yo sikoyo ma oyeba eza te te ma oyeba eza te c'est normal parce que kasi bango kaka basali mais yo okoloba biloko boye na télévision te akomi homme d'affaires banda mokolo bosalaki ne bosalaki ne wapi yo ozalaka na poto kasi azalaki baron na société nini bosalaki ne wapi mais yo namoni yo sofue na monde mosusu ya mingi mais kasi so bosalaki ne wapi esali nini Macron aza na bandeki no soka ndeki ya Macron azobimisa bango donc yo bato bana bazoba batafulwa motraité bango babolole kasi parce que comment nazopesa yo exemple ya Macron yo ozomona ke Macron nde aza président wana bazoba bona longoli Macron leki ya Poutine sur la vérité, tout ce haine. On dirait moi haine na kasa lisona biso. Il y a beaucoup plus politique te musique. Mais yo no ke na makambo ko se justifier te. Na lobi no boye, leki ya Poutine akozo mbonga saka na ngote. Yo lobi nga te ba eza normal te eza bongo te. Donc en fait na ko saka na mbongo ndeni. Sur les production, Babylone était comme ça, il y a mis mbongo, parfois des fois mbongo, encore des fois mbongo na bac par exemple, à des films mbongo. À cette chose que les si yo lobi par exemple, tu es na canal là, à des films mbongo 500 000 $. Ça dit production avec si wingé la star image ils ont le droit d'entrer babio tekama ba ça l'album makamona tout argent ça million so ça gade fait mon na bank c'est normal à côté pas argent ça bato bana la émission na bazo comprendre maman zolo bake ozolo makambo poli na la musique mais so bato sur réalité maman zolo ba ça colle pas et limolo ba preuve te sononga na tuna ko likamo ozoko répondre ngate moza congolais pesa nga traçabilité ya mbongo 100 jours okoki lo bana ngate aujourd'hui n'a pas besoin d'après tout ça qu'on a makambe biso question biso beaucoup plus biso travaillera beaucoup plus musique miginya badado timbela yo hein tu travailleras beaucoup plus miginya badado timbela yo et puis makamana ko sangana santiendra pa ego simba te ponani makamune ba sangana na stade ezoate oyebi ezoate ponani mama wenge oui il faut tous à la Congolais liboso parce que bino bolinga ba kumisa bino nazo ba likambo yo total constat ya likambo basangana eza na bairo ndenge basangana ba ironie eza trop et puis baza ba benga bomba nani to kono ba hypocrite na ba makambo bango ba bimisana ba osangana eza hypocrisie mute sangisa bango donc ba ko sangana te ngaka yo ko limisa frère otundi nga question na répondre souffrir na question donc basangana na ba eloko ali boso ba salaka même nzambe soka bikisi mutu be a pardonner mutu ayesa ke kende ko zongela soute mais na nyoso to elegaki to vandi ka to vandi bol bazo sala makambo oyo nga nazo kamwa pourquoi balongoli Marie Paul fallait ba chaper ndeko na bango wana parce que c'est lui qui va contrer ces problèmes parce que ndé makambo zo le constater que Vera Mbavanda o sepana ngo kofelo midère avant de venir kwena sepeli que ambona bana wenge basanga doketa yeba que Marie Paul ko zela bango épine moko trop grave Marie Paul bazo sous-estimer wana normalement fallait ba kotsa bango nyo surtout quand on parle de wenge et ça na batu musu ba kufa na wenge wana tango wenge zaki mobimba même ba famille na bango foko benga bango même kosola na bango nazo makambo oyo bango ba kotika ko sala te baza incapable de le faire fallait ba benga na bato ba bandi ko ba kufa na wenge boza d'accord na ngai bato banda wenge ba yebi na cité ba kombote bato na fallait ba mi mona na projet wana mais tant que bazate ba famille monsieur goyima documentaire raison ya ba kokota pe na documentaire ba famille bango ba lembo watu musu ba kota na documentaire ba documentaire ba projet zebeli yo moni documentaire parce que ba fotela mbongo na projet ba projet izebeli to le kama Mike Kalambai makamba vaseline Mike Kalambai makambo boy ba pasteur lelo
Obi un autre mot peut se sur le réseau, un mot Ah, vous pensez un réseau, hein? mais non, côté à pasteur, non. Pour une fois, vous comprenez vraiment vite, il y a ma casse. Merci vraiment la télévision de mon dimi, vous pouvez le roi n'a couvert ton dimi. Donc, Batouana, Bazaba bandi mais armé avec la Bible. Au même temps, bandi mais armé avec la Bible. Eh, pour Nanine. Au moins, Batouazo comprend. Ngatem le pasteur moko mtalobi yango na Katanga. Alobi vaut mieux ba braquer yo ku na Karachnikov na palais que ba braquer yo na Bible. Parce que na Bible lupangu no ekokweya ekokende sa babeta masasi. Bakobima na mama bana ya bana sa masasi ebeta. Bakobotolo bakodépouiller nyonso za nango na vie sans même lisasi ebeta kaka na au nom de la Bible. Yango bato bazo utiliser. Makalambai Obi kazana obi na 2007, je me souviens danseuse moko ya wera za kobi na wera ba balaka obi ke yaza ko elandeli tina ndako ba bundise na danseuse na mobala danseuse wana wa totanga kombo ya bala bota déjà. Na solo makambo ba yebi ba petit na ngai banani ba juba misia ya maison ba yebi. Et puis deux abot azaki ko mala petite na biso pa au moins il faut terre ba kombo ba si ba déjà ba bali awa na poto ye mtamemaki na makambo ko po banze moni bando renya ke lokota bandaka banganga tout ça. Et puis le wana bien amemai nani banze na banganga oza besoin oyeba il faut tout na la vérité ye na banze mona liboso bongo batelo ko banze mona ba eza banze nzambe nzambe sala nzembo te nzambe aza na nzembo asala te ke sala nzembo yembela bato te mutu ye moko akoti et puis ndenge bayembelaka cascade wana eza nzembo nzambe te na le seul mutu oyo abongo na nzembo nzambe c'est Carlito banda abimisa album moko ti lelo abimisaka su te mutu mosusu nasepelaka ne JF Ifonge bato abongo na ya so namonaka mpenza oyo banda alongwa omoni achangé mai kalamba eza lika moko ya disons eza likambo héréditaire papa azalaki na mwa basi mo ebele di siko bango babukaka balien ya bato bayaka na église mais ye moko lien ezana azobuka te nga naza étonné te ya komona comportement na bango ce sont des bandits mais armés avec la Bible parce que obotina mwasi par exemple neti zawadi ayaki makambo ya featuring mais ekomaki na mbetu ndeni tosola nanu sola vérité ndeko ezosanga mutu aye po boyemba bokomi neti na mbetu ndeni ona kenda otika ye na lemba bakangeli ye ndaku baso bakangeli mutu ndaku yo oza na mboko olukeli hotel te mais du fait on dit okoti na ndaku na yo bien makomi na mbetu ndeni tout wana bato azotala te ebongo sima ko biso ba o tomona ngoni timo lisumu no eza neti te babengaka ngo bavoi moko sodomique eza bien te na mutu eza bamondo mo souhaiter eza bien ata ba mère te bokosa biloko wana eza bavoi moko sodomique nazoyebisa yo mutu aza normal et puis eza yango te mutu esalaka bolingo ezala na bomakambo oyo bato bakanisaka donc baza bandoki baza bato baza ensorcelé ce sont déjà envoûtés des bandits mais armés maman wana alobi première fois te basala babandaki liboso na studio na car après baye na palais mais eloko nini ezokamwisa yo miki nyema tomonaki mutakala baive na biso baiveke mokuna ozokama na bamamichi bola ozokama bamitakala oyo ebimi awa nyonso ezalaki basali na nzambe babimisi yango awa bango bawanganaka kaka moi ngai nalingaki mai kalambai atelema na télévision alobi corps du Christ bolimbisa ngai oyo nasali vraiment eza scandale naye kose justifie te bolimbisa ngai nazongi nake lugelonga nzambe alingaka azala grand yo moni yo musuta matusa mula azobomaka basi 4 basi azokufa 5e mwasi yango banda bazobete yo moni ase justifie 4 basi bakufi matelemi te bazobete maloba teka boloba nanga boye mpo na nini parce qu'il a compris quelque chose ozo comprendre bango na Bible eza na prophète moko komona ye Ezekias prophète wana Ezaya ye koyebisa ye Ezaya ye koyebisa alobi ke non ndenge oza boye ose comporter mabe ndenge oza wana ozokufa Ezekias ayoki ndenge wana bime nga nazokufa boye ndenge nini kaka ntango prophète Ezaya ayebisi ye ndenge wana akwei na mabele sur place voilà un homme de Dieu ntango akwei na se apakoli zelu azwi basaki alati abi seigneur ozoboma nga kanisa ata na likambo oyo nasalaki kaka le même jour ere wana nzambe ayesi prophète wana zonga bakisela ebonisa 15 ans eza na kati ya Bible donc bango baza ya nzambe te parce que bayebi milité te basangani na pasteur mosusu autaki viole na Canada akimaki wana yo oza prophète ya solo omoni eyesaka bino ke viole fe elekaka na kisasa akima na Canada mpo nani soki oza pena ya solo eza lokuta rentre au Canada zonga basambisa yo balakisa bapreuve ke eza lokuta nzambe ajustifie yo Daniel ntango akotaki na libula balion tokona azalaki juste na likambo azalaki nango juste balion balia ye te bozobanga mpo akolia bino
ce sont des bandits mais armés avec la Bible. Yangona pona ko batela ba foi na bino. Moi je crois qu'il faut laisser partir mon peuple. Mutunyo so sambela na ndaku na mwasi na bana yo, il sera mieux que komitika na maboko ba bandi yo, ba chef coutumier yo. Tous les pasteurs congolais, tous nazolo banayo, ce sont des bandits mais armés avec la Bible. Tous. Mais oui que ngalo na kamuka ka prophète Joël Tatu ceux qui Tatu. Francis Tatu. Comment yoteera bana basi ba congolais l'église do bafuka maka ba luka mabala ba mama ba boti bana kitoko na Congo tona ba suka na momia na bakini wana akizo mondeli Bama kiona bango ba mindeli wana bazo so lango pona impression ko bank sa ba congolais ozo comprendre akosa na mundelo nani mundelo aza batu da yeza na bunta science oketi yetatu wana batu nyo suba yebi oui asa bunta science oketi science ya magie ya ba magicien de magicien et puis bango baza batu bakoma déjà ba double sim wana. Donc baza batu ba yene église e bebi pona bango. Do baza mibali maza pena mibali musune. Yango mona ko mona frère, moko na frère na pasteur bakanga mami. Mubali na ye, même na pote bande wana pote zao. Ba pasteur ozo, na ba pasteur baza na pote, ozo si ba pasteur ba jena. Tala mabunga ba pasteur oza na pote. Parce na kate pasteur, c'est kapwa. Tala ventre, azo katango jene mukoni. Pasteur azo la ne lo kwa mutu nyoso. Pili pena munoko ngayo. Donc ce sont des bandits, bato abatela kondima na bango. Tolobaki likamboyo, tant qu'on a zako ba laisser partir mon peuple, ils m'ont traité de tout. Mais aujourd'hui, vérité triomphée. Non, obi ke biso comme pire raison, il y a Koffi Olomide, les Rambo. Tout le monde peut bien raison parce que Koffi Olomide beta kapika c'était mon pasteur mais Koffi à quoi? Beta c'était pas pasteur ou non, pas pasteur wana. Yekuta lobai so mai kalamba ya koti lola ngape na okota. Pas comprendre la tête. Donc basa batu moko en dehors ya vie na bango o mona ka o ba ka tele malati veste boy des criminels, des bandits. N'importe quoi. Donc tous les pasteurs mais évidemment règle chez une exception te to cause na une partie ya pasteur moko cause la malam moko cause la malam musupe bazo 1% moko cause la mais 9 bango nyoso de bandits mais armés na kisasa kutunde sur 10 bango nyoso bandits mais armés katanga koma pasteur mona malam na kisasa mukuna yo s'aventurer bon chibola da la poani bakena osala yo so mona film ani yo s'aventurer so mona porno zo lo bana ba yuda di Congo zo betana yo bando osala ba film porno na poto o so mona ba yuda di Congo zo betana film porno de la Congo ta moko te mana bakisa ka sikombo Moïse Mbie yo bongo nani mwana nani Eliana za kolela baloko leze nzemo bayemba yo boli bayembela ndeye asa ko yembela mwasi ye aza un peu sincère Denis zela Denis les sénateurs ba sincérité les années parce que c'est le seul pasteur o ya zondi mama be na ye ya za le roi chatumba basa bato bandi makama be soka sali mabe ayi na lobi na sala ki boye bolimbi sanga mais miginyema o uta ki sasa to le ka na Angola c'est to to le ka na Angola yebi sanga bando ba pasteur ni asa telema sali mabe telemi miso to lobi bolimbi sanga niti nani o sa congolais pasteur congolais banda na décennie o muna osalate ato bando luka na maboko bo ko konte ba raison oboni batango même nzambe soki nzambe frère moi mikolo azolila pasteur aju momina ya kangina akekuté na ndako ya pasteur on a qui prière mais na osokele mawa baso yokate namba lelite bakolela fort on ne peut pas salobini to sande to tika otinda basi bon fana moi ça kenda ke église té amalga mezanini ngana zoka moi ba pasteur bazolanda ngana ndako pasteur adresse sabatu boya na pesa yo na sambe na pesa grâce non ba pesa ka mutu grâce te grâce eza faveur moko immérité mutu nyonso akoza na po o mérité te moza na grâce ndenge oza na grâce nzambe yango ozopema ozotambola moi na butu nzambe atiki otambola bo moi c'est ça la grâce parce que yo mutu akopesa sous grâce ndenge po eza yango loko ofuteli mbongo te siko bango bakoma kosa odonner bango ne bakopesa oke nzambe mutu apesa yango volontaire donc eloko kosala ezaka ka miki na lobi boye en tout cas na sepeli trop na mona ki opena enfin ozaka parent merci pour na moi mino c'est l'anniversaire à moi no blanc wana mwana wa mwana liboso ana Smith pesi ba gros bisous mwana pena mwana liboso wa bien papa mais oui mes félicitations hein. Merci en tout cas ni ba journaliste c'est là ba fête bana ta t'es enfin na oza papa la plupart ba ba tiki bana ba kera ba journaliste tika biso Joshua bana boye bien on est bénédiction fait boye bien surtout ça parce que normalement mais na lui Denis Salobi kobeta maman na soka eza lisumote Nasima non Denis Lesi loko wana lobi bato ba comprendre nango mal au fait na Bible zela au fait na Bible tozana code de la route ba pesa pona ovana mwasi na mbeto et Bible ezana code de la route zela na epsa yo mais tozana ba fantasme moko oyo eko bebisa moto na sens nini
Bible ezoba na biso na ebandeli nzamba yebisi mobali alobi puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as fait les choses dont moi j'étais interdit, tala makambo ekoyela yo. De tozala makambo so eza nango fantasme eza likambo te okomisango ni okomisango lokola mode de vie na yo. Omoni nasifungola bato spirituel vandaka ayokanga na bato azolanda ngai. Omoni nzamba aza kosala moto na mabele afuli moto abimi. Mais pour l'instant nzamba asala asubongo te. Akoma kosala makambo nyonso epa mwasi. Azui appareil wana achango epa mwasi abenga appareil ya procréation. Donc moi si nde moto abimisaka suki ni epa mwasi. Eza eloko moko spirituel nazolo ba physique te nazolo ba spirituel. Donc siko na spiritualité na bango wana na bo moto boye okobosana na yo oyo sayino ba fantasme ne de sazoloba mais spirituellement okokufa cash to so boye soki yango nde zaki pena malamu po ni ba divorce eza na communauté na biso on eza makambo te moi si aza paris intérieur beauté te moi si faut dans la kati parce que basi ebele to mwana poto awa baza liboko ba misu baza likolo moi discussion moke mona kala pepi ozo ka botoka bani ndenge ni bana bazali Lo est comme ça. Moi, ça va bien, on va 4 ban. Ah, ni éducation ban. Moi, on a digital, on a dit un peu. Bande on a basi, ezana wana na zolo ba basi oyo, baza na Paris extérieur te. Basi baza kati na nkolo, basi portaka bana ba kola. Puisque maman so pas so supportant ndenge ni. Si to ko ile lobo. Parce que ba père bazaki ba angelo. Non, même mais ils ont subi. Même pas. Ils ont subi des affaires. Dans des boti ban, faut qu'on monte, faut supporter. Voilà, mais ba baza ya catégorie na bazali, to betela bango maboko. Peu importe alinga bena mobali moko dozo mono nzamba sala mobali wana te abima na ballon maintenant ibiso sala ba biloko mo ba catastrophe na ndako mais moi ça supporter ozo comprendre donc code de la route le ko les arrêter mutu na mutu fa sala makamla ndengene yango moni siko batu tele mazo ko sala ngo mabe yango zo mona na communauté na biso mona ba jeune mingo mona monoko zo koma rouge le ko la muta beta ka fanfare to ande pona ba pratique wana zo lo bat o mona ba embolie pulmonaire. Ah ouais. Au moins tato libumu efimbi ko compate ah yuko na moni jeune mais libumu eza bien mais tala baninga no so moni ka libumu ko santé eza santé moi sport you sport c'est pas lido ba mai wana tel mozo mela ezo kota na kaza ba mai ya bien te za poto poto mo ko kote vimbi sil me baby sio ba goitre ba mboli pulmonaire donc kavilo to kota raté non mais na lobby na zo ba no boy to sala boy to sola bolo ko ke na ngo tu bongo bien siko soki moi c'est abima par exemple ndeko nga basi muswala ka bimina 10 bali ndoki marabu siaso kit makamnyo surtout siko yo migi nyema oyo koti wana ozwini so koti na kafir biko de système ozwini nyo so bibalega ozwani tini po awuti les epando wana ozwi maledictions dozu desko ba freiner ba lupemba bakangi makambutu bak na landango awa makamso so to loba ya ko sala mobulo awa na bato na landa makamso kinkestera va kufa zoloba ba ko sala ma benda bango ba limba ba ko benda ngondeni ba benda mo balimba bas ba mibali bazoko zongo ndeni wana siko na bomo kinkestera bongo yo keta zoloba na bona na tika kutu na bilamba na ngama comme partout pour na comprendre que bato ba benda ka bato ba limba balinga na mission kasi c'est monde mystique siko soko lingo beba malgo to tambola ro do mono migi nyewa mo so kufa chura mboma mena mwa maidimi kuma se pesa chura mwa limba mena mwa dimi ana tanda to laksaye kuma se bogar mo kuma se photo shalom Erkeli bogar mo me ya gona ba 48 ans masa koli me potezo bombai toujours miki les bombai ninga ni kutulero na mboka bazana nzete ba ko longa pemena moto te Papa Solution. Papa Azoaka. C'est tout nouveau. En région parisienne, restaurant Mambo Massia, Galaxy. Allô? Mambo Massia? Ah oui. Je suis bien au restaurant Galaxy. Ah ouais. J'arrive, je suis avec une surprise, j'arrive. Ok, non, je le restaurant. Un restaurant conforme aux normes universelles. Au numéro 137, rue André Carman, 93 300, Aubervilliers. Papa, je suis entré dans le Liziba. J'ai mis les filets, je détire. Lui, il est sorti. Galaxy Mambo, c'est le spécialiste en mode mbicial. As. Oh, viens Mambo. Le poisson que j'étais fermé au Liziba, il est devenu suspendu comme ça. Il est là. Si vous voulez grignoter, venez chez Mambo Massia, restaurant Galaxy. Il est spécialiste à poisson. Poisson. Saveur, savonnier, savigné. Bicho na aussi, ça m'a moko. Fona benga bat misusu.
Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Les 11 juin, na soirée à VIP avec Fire Basket et DJ Lutonadio. Donc la soirée VIP, tu sais que la soirée VIP. DJ Lutonadio Robert musique, Star et Belly, les 11 juin à partir de 23h soirée bandi. Boya na numéro contact, bobengi biso to contenu numéro Fire ba open Fire Basket, DJ Lutonadio. DJ Ken bobenga bango soirée za le 11 juin na kata para suka na soirée tu rambo mozala na sécurité soka ozala na équipe ne ezala pour nous sécuriser bateau baroya ko se présenter la soirée et osala suka na plaisir tu sais bino so ngo chambongo na ekinangola soit chambongo ekinekin Africa Center Business ya vena biso Jacques-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo donc so ngo chambongo ekinangola ozana Allemagne ozana Suisse ozana Londres ozana Belgique ozana Paris benga numéro to pesa bino ya Jean-Claude Mabanzo alors l'accès au peste nous chambongo na bombo comme na Angola to na Kinshasa agence est sûr plus 41 79 54 76 56 9 à la fin et ça contact qui a venu sur Jean-Claude Mabanzo merci na partenaire officiel Jimmy Chimanga porte de la chapelle kumba biso Belgique zo biso Paris tous il a une nene image après biso publicité pour tout le monde ça parce que Jimmy Chimanga osali trop pour na année pour na biso nzaba ba s'appelle ce autres Evan Tumba na 420 patron merci pour tout Evan Tumba et puis Flavie Panda grand frère propre merci pour tout na soutien venanga Flavie Panda Kelly Tsumbu Roi Bilamba Douve Moweni ma collection venanga Giba na colonisateur de la SAP motema ma Sylvie Baina na katia Italie Emmanuel Lukambula c'est mon ami de longue date donc tout ça to laksayo to laksio vidéo kuma c'est na biso. Ah, Félix Oazé, quoi, monstre. Non, ce sont des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Français, l'homme a appelé à évoluer. Ceux qui n'ont pas évolué, c'est appelé à mingi, mais à la sincère. Ils ont la 10 minutes, ils ont 2 minutes, ils ont cartouche. Pourquoi Wenge, au qui a des journalistes que ce sont les imbéciles qui ne changent pas la vie? Wenge, au lobby, c'est hypocrite. Pour basala na mabe Hollande France na lobby ezala sincère mon na lobby na bango sincère pe fako souhaiter bango bo te na moni ba tebele ba traiter ko pire na bito soza petit to vie to master ya waze quoi oza pire muta Félix Oazé ko na niveau moko yango esala ke opesinga otuli na question ke makamba Kofi père moko bomaka Kofi yango tonga mona vidéo na mitu te zela Kofi ngala Kofi ko ya Kofi te au moins na minute ozela papa wemba zate tinke sera zate mutatika les gens les a Kofi Olomide to boya te mais yanga si na musique mais na comportement makamuse za ko bongisa bino ba petit ya Oazé quoi bino ba petit ya Oazé ko bolinga ka Kofi te bolinga gipe Kofi te non clairement tout à la makamno na émission tout à la émission na ah non non malamu na ite le poste que yamba na vina bino Oazé quoi ça n'a rien à voir chaque Kofi mbeli trop pour na makamba Oazé quoi bino za petit ya ngai problème na ngai zali ngala linga te so da na Kofi ngala kota na Kofi diriger ngate s'il vous plaît voilà ngamba yambi bo takine Kofi trop banani bino ba Oazé quoi bino ba petit ya Oazé quoi bino ba petit ya Oazé quoi bato ba tabiso ba yebi ke chura mo maza parmi ba petit ya Félix Oazé quoi so ndi ba sangani bo sande non mais na lobby boy ça n'engage que lui et puis bango to bazaki na problème na bango ezaki problème na biso te mais bino bokotaka non te so kina Kofi Olomide non combattre to non mais pour na ba concert to yamba yo non ba concert ezaki makamususu attention bongo na ba concert o Oazé ko na abeta yipa linga abeta na Lyon abeta pete mais vous avez quand même parmi bateau bando combattre na lobby boy concert Oazé ko pas abeta te na Lyon mais azoki déjà makamyo sous complet ezaki likambo ya mutu moto ezaki likambo ya ba musicien en général corporation na bango wana na makambo ezoleka tellement bazo s'intégrer te yango moni divergence na ba convergence za contre ba congolais baza libanda mais individualité tozana premier ministre ya za musicien nga za nga sportif tozana premier ministre fata yo moko penda sikona nyonso Oazé ko ndo ebisa bino Kofi mabe Kofi mutema mabe Kofi abokela nga maladi pare Kofi boye Kofi alukanga Kofi kanga na kisi Kofi mutasilisanga succès Kofi mutakombatanga siko lelo to moboni bo basangani Oazé ko makamto ndo lebele na bosani yango non mais yo mukolo ko yamba bango na plata tuna bango so ba bosani hein parce que bango bazako lo bango merci pour la réponse bango bazako lo bango yango no moina zo lo bana yo moneti yo batu nyonso bayebi oza mutafali te ngana mutanzambe s'il vous plaît na linga to non ngana mutanzambe ngana mutafali te tio ya poto bo aida otro tiko lo ba to landa ngai bazé belé lobité comme ça muta comme yayo fali na sala mutu te ko d'accord ngana mutanzambe soka idanga avec tous les respects merci mi kinema yo
ba warrior balinga boye te nalobi boye donc ndenge baza boye ezo engagé bango mibale yango nalobaka ntango bato aza na baconflit bato bakota yango mbangu te na minute oyo bato ezaka yo totuna kutu question mais bato bazolanda ngai bafamille se divisa ekabwana ezopesa bino intelligence ke bato bakoswa na lelo bakobongisa bino bozala prudent. C'est ça où les sons appellent na les sons appellent beaucoup plus na bato batambola na ba musicien nyos ba mikala bato ba mikala ba musicien na peso ba komona bango ba mikala bato balandaka mabanga ba lâche cul babengaka bango bato aza ba mettre mo ba fanatique ba musicien yekutu sport asala atikane meye na ba musicien betela ba fujibu ba beta ba yuma neti biso na musicien na peso exemple mo revient na Jean Paul Ngambe je le salue à passer maître John grand maître Zico ba isanga eloko moko chura poto ebebaki ba sportif tozaki na ba conflit ezaki ba sportif et conflit ba sportif te ba musicien mutu ba tia ba sportif nyoso to ba bunda na poto ba beta bato ba musicien oui bato so beta na poto papa mbeke so betela nga moto ko film ndabi gogoela nga moto okomona koto abi betela nga moto okotuna te omono beti moto mais lelo makamata ngisela ba viana babi grand maître John abi ezana mo muso kutela mutu su na ko tele su na misute pona papola ye pena pona makambo kutu muso ezaki ya yete muso papa mbasa kinani voilà yango na yesa yo ke il faut beaucoup de mutu so atika na nini ti lelo mutu na pe muso lelo akokoma pe mwana komi soda obi akomi policier obi akomi ba misu batika garankini te batu misu asala bitu akomemo vidur yango mo na lobaka na ba sportif nyo surtout omoni ngana na problème na zona problème ba sportif na poto pona lobana bango mingi nyema soko sportif abeti faut que no funda ye il faut que no omoni oboti mwana boy aotanga azana balota tanga déjà l'école na bango bokene école collectif école ezali mwana isi bango papa na biso mingi nyaba beti na lisu alobi muta beti te dire ne ra utiliser kombora pour français ba zongo peno série te dire ne congolais muta beti yo poke funda madame pake ko bakisa 3 plaintes mutu na ko na prison ko ma pasteur parce que ko la bozo funda na te mingi na kaka mutu boye pona ba opinion na yo muta beti yo non nous sommes libres, nous sommes libres. Oh, yo tu n'as pas yo n'as droit de répondre. Mais nous avons droit de bêta yo te po yo. On est comme makambo ba congolais. Mais pour na bateau balanda ba musicien, bazana ba perte d'esprit. Musala punda. Pour na yé folo ba makambo seno yi. O mubatango ba na poto. Ngaski lo ka musaranga bato na ba na poto. Soko zata na kisa soko lo ba ke problème. Ozana sika okoke na yo a déco ndenge musika sika na osana déco na yo wana. Tika na musika sika na osana déco. Kasi na tulo ba na opesa na ma déco za kutsate musala. Asala. En tout cas, si on yoza na poto, a gagné plus de 2000 et quelques. Si on azana taille makambo wana susute, yo so komi na poto to za musicien. Ya mo na benga ba mission batika na poto bata de compte final. Bato musique futa bangote. Ba futa mande na misala ba osala awa. Do bato wana boza suna droit berero wana te. Oza na poto, ozaki maître komi na poto, luka vina yo. Chura mboma vite fait. Yoko kota bolo pour la miseke. Boni onuma no sakana ngata ba question tu ngana plateau miginyema. Ngai na kota bolo ko monsko mo na ngana boss ngana na otika la boko la bango. Bumo wasala nibo ke ba kashpo na misi. Kasi to suka wapi na suka nango. Babe bakaka. Siko tala congolais. Omoni ba na yo eza makamoko boza eloko moko kota na mitu abatu. Mutasa komi na poto zo bateke sika oyo mutu nyonso abonga. Omoni mutu soka za na kin azana angle mo ya komona. Soko soko komi na poto tala mboka na ndenge muso comprendre ke makamusu fotika ngo. Je remercie beaucoup les sportifs Ebele Baya Awaleona Poto. Au commune sous Nassima musicien mais nous sommes des amis. Bah musicien presque tout à sa camarade. Mais ceux qui Moussalo Bengi et puis par air. Ce qu'on peut par air. C'est comment on dédicace. Air. On a au pompé. Air. Ah oui c'est là au bois. Air. Libanga. Air. Moussa na air. Donc bande ko na CP na moni pe na ba sportif cette fois-ci. Bande ko na so ba uti ba Grèce, ba Turquie, ba Maroc, ba uti ba Afrique du Sud, ba Angola, papa ba s'intégrer. Mais tu vois un moment, tout ça n'a pas fait le Félix Oazé, comme un grand artiste, un a biso, ça la fierté. Il y a un bon biso Félix Oazé, qu'on a se souvenu dans la générique, il y a une colline. C'est on a fait un biso chez Sac Chipoy, Massina, bon retour, tout européen, Eclipse Mosoazawana, Namasanga, Autangola, Kumoya, Cascadère, Bossa la générique, il y a Makassi. Ce qu'on raconte, il y a grand artiste, le roi Félix Oazé, quoi, n'a Kofi Olomide. Tu as un casquette, tu es sportif, tu es congolais. On peut se dire, je single. Donc, quand tu as single, la première chose, il faut réparer les bateaux. Et il faut réparer les bateaux qui sont brisés. Et on a ce que l'hypocrisie. Il faut réparer. La conférence. De gauche à droite, vraiment place Bozali. On a blessé qui bango. Balimbisa ba o pays a blessé qui bango par comportement papa ekoleka ngala linga soki rencontre sala minengo na feza la sincère ezala ba vanda wana balo bango bongo et bando zala habitude à malam parce que c'est du nouveau
Voilà. Tokomo comme Manasuka, tu as merci un passage non mais ok dynastie quand même. Dynastie nani? Comment non dynastie était? Dynastie na iba pa la dynastie za JDT nani c'est le Oscram nani album à faire Ferregola nani partie bimi dynastie. Ah oui, na mona azo ça le quoi dans le cadre oui ça bien. Très bien. Sur 10 au PC comme artiste. Non, déjà bon faire ça mutokolo ba ya convaincre. Et ça faire les affaires tout dans la base. Ya bango za na besoin ko pesa le côté bango ba si ba yebi musala basala. Et donc c'est pelisanga na bango ba yebi nino ba ko sala. Do bango ba za tsoka bimisi eloko check qualité au comprendre boy. Ba ça déjà à l'hôtel. Émission sango na faire otala kango. Et ya sango na faire sango mikolo azana ba dérive trop. Azana bena na ba teza nini zo sala do ba dérive za moi trop. Na la ndage émission wana bande ba matala te pona mito ba congolais. Na tala ko bande tisuka menenga memaki émission. Normalement soko zo ya invité, il faut vraiment oyeba ye malamu nino ko tuna ye. Ngana mona ba France aba yamba Johnny Hallyday batune makama Michel Sardute. Mais ba yamba ka Gimi sa batuna ke makama Bubate. Te batuna. Batuna ka banazate. Ba ko tune me roloba. Loba. Sanga modi. Moni makambo ko teleka na France sabi boko c'est la biso makamba journaliste. Nga mona émission mona na poto a journaliste ko mukuse boneti mundi bubu. Ayambi ayamba nani muto abundaka na buba na gare ya ezakana ni attends on va comment na bango Caris ouais ayambi Caris abengi buba na téléphone aisa buba je suis avec Caris ici je te passe Caris apesa Caris téléphone sur na buba no finga na Caris na téléphone na TV na kongo na salamati ba journaliste faut ça misala zamba likolo Nzamba likolo na tala émission eza Caris na plateau yo ka ba mitungu ba te ka kote sa mazulu te mais journaliste ça libre ya retourna question mais vraiment franchement c'est la première fois qu'on a mon artiste le roi Ferré azaki très à l'aise dans le plateau et puis à parler bien de Fally du début jusqu'à la fin mais c'est déjà sans suffit polémique mais yango lelo ezaki c'est la musique parce que yo au contredire sango par rapport à contredire par rapport à vie privée parce que eloko erebondir eza pona ni atuna ki ye moi si ya Fally moi si ya Fally parce que ya lobike na yebi ete et choqué batebele yo yebi moi si ya Félix Oise quoi monstre ayemba keta boka kete oyebi te ya boka kai loba olandaka te po ya sala ka musique oyebi moi si ya venyo kalo te momi ya souverain ya mikolo j'ai bien piano sous-titré papa bibi oyebi moi si na et ça le problème non et puis mutako légitimer libala ya Fally pour panana na ketchup eza faire ete bon faire ne préfecture soka andimi ne bango babala ni baza bien parce que déjà bien sans que tu y ait toutes les questions c'est ça le problème aussi artiste Ferregola et créer des petits ayeba qui a ça l'hypocrisie ça les complexe d'autres pas ba tout so non faire soka le baga yebié ba kongolo balinga ba oyebi ndingi nini omona ye wapi oyebi ndingi heureusement que tu es comme déjà journaliste et puis faut yeba que ba mission na biso la plupart ce sont des polygames ma mususu faire ko yeba ayebi ne mwasi ne mususu mama ba ne mususu parfois exemple to ko na pesa exemple bongo ayebi mama bana ne oyo mususu siko oyo mususu ko dala pa yebi ye mususu basola raté siko pona ko les été pona ko boma lisute parce que soka le baika komba mwasi mususu wana bitumbeli ngeke bandatu ya koleka alors pona ko ba ko mibata ko inviter fala loba omoni mutare a formuler une question mabeza kina no ye moko sango abandi oyebi ketchup d'abord ketchup c'est qui fala loba oyebi mama nana ketchup oyo mwasi ande ko na yo Fally directement faire ringa loba ni oh asala anniversaire joyeux anniversaire tango zo loba oyebi ketchup tiko yezo comprendre te il faut monter la capé ba analyse ya bato après tanga ko ba moni ke te o eza musique te yango a répondre ki ngwana na ndimi te ko tu Fally place azé sali ata passe et puis longoli nana ketchup mwasi a Fally te libala ya ko sakana te merci Touramo merci bande ko to la ndibiso merci na kuma sena ma régie merci na Michel Kombe Aigle pour la opportunité merci na Emmanuel Lukambula Selo merci bande ko to la ndibiso bo partager Roi Bilamba na Angola Kelly Tsumbu Ojeps de Paris venanga Kelly Tsumbu merci na Might Kungi maire de 5 Might Kungi maire de 5 merci na Vero Tama merci na Papi Kalala na Sable na Topé Sombo te Papi Kalala na Sable merci bande retour d'ailleurs connecté branché c'était moi votre simple serviteur Miguel autrement dit Papa Ngeli restez toujours connecté puis bon s'abonner na Sola Vérité za chaîne Abisso merci encore une fois de plus na Touramo pour na passage non merci chose na batoko remercie non merci mingi d'abord na ba congolais nyoso balandinga de partout na yebi analyse na yebi ke shokaka kaka po biso to shokaka kaka na yebi ke tango bovanda bolandi bo comprendre oh alobaki boye pona po bino congolais ça soka yoka ba liboso e baby te faut ko rebandele ko sala bien merci mingi na mama de 5
place ozolanda ngai Carmele Carmelia Chrissy Vimboma Melvin Mboma na Luanda Denisa na Paris. Merci mingi na BBC Fungula na Louvière mokonza mama. Merci mingi na petit nangai Mami Kakenza na Toulouse. Merci mingi na mbote mingi na femme sans hydroquinone Fifi Kitenge mbote mingi na yo mbote mingi na Ilonso Bonzembo mbote mingi na ba congolais nyoso balaninga surtout ba sportif na lingi bino ya mingi. Merci mingi na ba sportif les mutu na biso Chancel Mbemba Demedie Chancel Mbemba Demedie joueur congolais salonnaire ya mboka na biso Chancel Mbemba. Oh mususu wana Kabula lobaki ni wana nani te wana yete wana footer Chancel Mbemba numéro 1 Yuza muta polémique hein. Chancel Mbemba. Pesa ngana komone muto ba komone nani. Numéro 1 na moni muto nani komone nani muto oh na lobaki wana komone nani. Oh Kabula lobaki wana John Petera mukuza to beta boy. Ya joueur na bisa congolais. Nani ngo komone pesa ngata komone na Suisse ke kanani komone kana na boso ni komone beta kana. Bakambo. Komone nani. Cédric Bakambo. Te wana Jogo. Ayinde na solo ba kasi te Cédric Bajogo. Ngala soka sande ya Jogo. Wana Jogo. Wana Jogo. Bongo solo banani. Ngana wa biso Chancel Mbemba défenseur. Bon ozolo baza footer wana ayemba wana footer. Yo merci mingi na kopetolati lekinao ndekuna yo Gelor Kanga. Ah ouais, félicitations na en tout cas mbote mingi na yo. Chancel Mbemba ngona yoki on dit azama fort hein. Chancel Mbemba za trop fort à obeta na Porto. Obeta na Porto obeta na ngana linga ba jouer na so ba émerger mais équipe nationale faut batala ngo parce que baluka ba Junior Bongongo le tout puissant Junior Bongongo na kata Kinshasa to pesi mbote. Emmanuel ndekona Emmanuel L5 bébé Manuela Antos Mokonzi Kumase Arkeli Photo Shalom. Merci mingi na bino sozola na bosanité Jimmy Chimanga. Port de la Chapelle. Do mikolo soko lingo ke ne Belgique yaka na Port de la Chapelle bi na zoluka Jimmy Chimanga okemba la moko. Deo mokolo to peso mote deo mokolo mon ami deo mokolo Mario Mosolo ba masananga bango to pesi bino mote deo mokolo mais na bi na proposer o masananga mo za 220 kg. Ni na yo na ochala masananga mo za 220 kg comme on est sympa baniki. Na ocho kumba na. Sympa organique. Petit na ngai. Te bo bunda nga na ochala. Wana petit na nga parler. Wana même poids. Ah, wana petit a parler à ça le sport petit na ngai. Camarade Odilo Amos. Wana petit camarade Odilo Amos le guerrier. Sympa organique. Odilo maître Odilo. Ah, moni. Nga na ochala. Te wana kilo mo. Moni manga. Sympa za sport. Wana petit na nga parler. Mais bon mekano nous na ochala. Mbangu moso meki ngwa. Wana lega ndako. Tokutani mbala sima. Merci tu vas bomba tozo sumba la sima pour makamso. Au revoir, on est ensemble, s'abonner.